di FMTV bisika bozali topesi mino mbote to kitsa micro ya FMTV na commune ya Maluku précisément na village Bango Mbamu boyoka oyo bato baza koto na kati ya village posa na bango eza nini pe bosengi na bango eza nini tolanda. Oui, le cola to la kakibino déjà que tozo kita na kati poto solana baimboka ya mabelo bisoto komi. Je crois que FMTV partout, même to lo banase ya mai to kitsa micro baleine aloba pote baimboka Kongo balanda bayoka peson ya baleine to mongongo ya baleine. Nazanga mokote nazana mupanzi nanga naza awa na mutu moko yemoko ko se présenter yemoko miloba azanani po bino bolanda. Mbote papa. Mbote papa. Comment on a? Comme Mongo Polo Ngambini. Mongo Polo Ngambini. Uzana. Naza chef coutumier. Chef coutumier. Yamboka ni. Yamboka Mbango Mbango. Bango Mbamu. Mbango Mbamu. Ça fait combien de temps Yozana mabelo ya yo? Na kota ki okoko na ngai mzabana ki mboko depuis 56. Depuis 56. 56. Tango ba belge. Sans problème. Alors la seconde en 4, le bout d'ailleurs sollicité dans les OCPT. Voilà, et tout ma formal n'a dit. La moi c'est qui station à Yamonel pour le monana le monde entier. À ce que ma belle pas en coco, ngamboko présent. Quand on pose qui pied, ngala même ma sanga. La même ma casse na lobby, coca lobby, na kamati ma sanga na kamani tout na boîte. Voilà, tu as dit que tu as salé bon esili, tu as dit que tu as dit mutuka. Oh, tu as dit que tu as dit déplacement. Tu as dit que tu as dit il y a 12 chambres, il y a équipement. Et là, on a salamité. En plus, pesate. Mon bout de l'objet que la loi c'est le loco pas la barre d'école. Pour la nini, le bar, le biseau, l'homme fumon en gagne à y les sili. Tout ça, le pas le bas de l'école, le biseau va y avoir des salles. Papa continue comme ça la misala. Pas les tombes à format, nadi. Tant qu'on pas salé qui bongo, tant qu'on y a tout salé, on a plutôt posé pierre et sili. D'après, le président va yaki. Pendant 4 arrivants. Au 4 arrivants, il y a qui combien de présidents Fomo? Président. Oui, baba, comment on a? Oui, il y a Ediamin, Bukasa, Tombalebang, il y a Yemoko Mobutu. Wakati rebelle, si le corps n'a pas commencé à balayer en tabac, la mouindo, la pessi bango. Mais le romo va tirer encore à terre, le romo va l'agiter. La pessi bango, combien de? Ah, quand tu es à Pobosala, au salon à Bino. Mobutu a le bouboué. Au moins, il va couler la personne fumée de l'autre côté. La tigre n'a pas le premier cérébrial fumo. Par exemple, ça l'appelle Rana. Autre chose, elle m'a bélé. Hein? Voilà, tu as oublié Benga Rana, tu as oublié Benga. Pardon. Ma belle, c'est la salle qui est en haut. Moi, la salle est là, voilà. Soit le premier Rena. Tu as la salle, tu as la salle qui est là. Pardon. Pour ça, la salle qui est là, tu as sollicité mon salle de Mayel et Nangaï ou Yegola. Qu'il y a eu la compagnie. Quand tu fais la salle de Nangaï, la salle qui est 7 ans. Ma belle Nangaï a bougé. Mais là, ma belle a commencé la personne de maman. Oyo bakuma bakolo moyeba mati bangomba ezate bokata kamwa belanga nguba bokata kamwa bapono na bino bo balgolia melelo kisungu na lita na ndeka la que Jean ba teki ba beli na wajo teki ma beli na ngare rebate wana nde banani ba wana bande ba Jean ya nani ya Rena nani oyo nani centre, l'État, chef de centre, Kisungu, secrétaire, Kisungu. On est basé comme Abelin. Sans permission. Sans permission, on a qu'un tourné bango. Bon, ma belle, bazo teka, na sinda. Ma belle, on a bazo teka, na sens ni, na titre ni. Oui, ma belle l'État.
mabele l'État. Ye Mobutu asomaki. Ote de mabaoto. Keba yo. Okwepo na kanani. Mabele l'État. Soko nkongo na nga atikalaki Mobutu mabele. Opela nga sur basement. Na mona ngo pona tikala bino mabele. Soki eloko moko ezate. Eloko moko ezate. Botika mabele la ngai. Bakomi kofuna nga partout. Kosala nga ba lèvement ta ayo. Naza mwana 48. Lelo combien des années? Bazo sala nga ba lèvement na mabele la ngai. Lèvement bazo sala ngo na butu to na moyi. Na moyi zo kanganga na moyi. Na blani 4 mairie na lale 3 jours. Na kasho. Kilo ba connaissance ba sani ba yoko bimisa ngai. Aso bimisa nga po yani nani magistrat nani ngo nani. Oyo mokonzi bango ya magistrat. Oui, procureur général atali sous basement atali arrêté bango et ça sous basement te. Moi tout ça là to bloquer mfumu ezate. Mfumu zo nganda ko nyanyo zo nganda ko ngai. Mais le ngala sengi. Ah. Papa. Nani ministre Mabilo. Ministre Mabilo, ministre nani Sakombi. Bango bato menacenga makasi. Pas zo zo basoda ki momango. Kusala nga ba lèvement ko beta ba nga masase pe lele o kasa rébellion. Ba buginda ko ngai ba buk na drapeau l'état ba tumbi. Ba twana zo tanga ba kombo ba somba mabele pana. Ba sombe loko te nde bango ba to te ka mabele na ngai. Na ba rete wana ba ko to bimisa. Eloko mutu ba ata na zabe ata la tangate. Mais eloko na ngai ze eloko na ngai. Pourquoi je eloko te 4 hectares na pesa ki bango wana. Wana pesa ina. Na pesa ki Mobutu. Ça na pesa Mobutu 4 hectares kwa sala musala oyo ajo sala oyo. Asa ajo sala. Apela ngate eloko moko na bolingo. La confiance. Donc na 4 hectares wana ça veut dire que à l'époque à Mobutu bazo devoir. Oui. Quand ça va documenter balande. Pas de document. Document exacté pourquoi quand on a tout comme embelleté. À ce temps quand le papa m'a consulté. Bato do profiter mingi la biso do sala ka pe do profiter mingi ko sala la zamba et sobe do mona ngo valeur te sobe do mona ngo valeur te mudako do lebi ya o sobe ko soba te moko te ke les zamba asala makala asala manyoko na ye wala le savoir bénéficier ne sobe do ko sala te to te papa na ngai o ngana remplacer mokonzi a tekina le général Kaim mais pour la libe bango ba botini wana te général nani Kaimbi. Donc bino botekela iba. Oui. Donc yo za reconnaissant on reconnaître que mabele ya général qui Delphin Kiyimbi yo ne mutotekela ki. Ngamda tekela ki papa Kaimbi. Nga papa la ngamda tekela ki. Papa la ngai. O ngana remplacer pouvoir. Ngamda tekela ki. Ta ba ko kufa je singa tala iloko iza Kaimbi azabwe. Na mabele na ye. Wala ba buja ngote mabele o tekela yo to pesa ba mama basala moi belanga bango moi nguba longo moi le sango bango pa ban ko lia pa ko mi bakolo mo ba tita ngombe ezate mais siko bango bakiko sala ba arrêter na bango ya mo ba arrêter mo ko ezanga sous basement quand même yo mama nani nani conseil d'état dans la banque ça le kamamuto ndika ngo ezali ko za contre te na biso me bali ko za contre te ko za pour te droit à muté zaka droit à muté pesa droit na ye na eloko na ye mais soko ba tali ba erel to lunga l'état so to comme la coutume oya ko ba botolio combien d'hectares o bango bazu 40 hectares na ko ba botolio oui on a pris bango 4 hectares so ba ti jero na sima kwa ba 40 hectares ba ti ko mabele na ngai pardon la sengi bongo na ye bisu mabele so bisu mabele. Non, ça comme boutique comme belle langue pardon, c'est que bino pardon. Sinon tu es comme awa. Tu comme Irak. Ya mona yo senga yo président état de droit, yo mo beko que ça état de droit. Et lo comme tu que lo comme. Après lo konaye. Oui, avant la kimia. On bénéficier de lo konaye. Nous sommes dans le bénéficier de lo konaye. Nous devons bénéficier de lo konaye, ça c'est que nous avons collé le loco, comme le cognon konaye. Tout ça pour bango ba yekola bango pe bazana mbongo ebele non tika na ndeka tika be loko na ba tika be loko na ye maman pardon ba 4 hectares ba ti jero ba comme 40 hectares ngala pesa 40 hectares
bon so bazwaki 40 hectares nini ezaki sous basement. Comment mutuna moko oyeko se retrouver awa ndenge nini esika nov mezalaki wapi ndako mezalaki wapi ndako na ngala ezalaki kuna likolo babuki yango ne bato bana babukaki bato nani barena babuki yango atili basibaje babuki ndako na ngawa wana na drapeau l'état pe atumbi moto preuve pe ezali soki boye to bo yango bakonzi baye bakomona yango na drapeau l'état na drapeau l'état na mutuka l'état babebisa mutuka na ngai ntango bakangi ngai awa pa akela ngai bana komoka alalaki te nyonso na depene kokota na bali basoda kokota te le bandako ya bana kofuye kobeta masasi si eloko esalemaka na eloko yamo te pa ba bayibenga mbongo $6,500 ndako na ngai 6,500 alikuwa commandement ya nani Andeka Jean ndako commande makambo wana na basoda colonel ya Kibobango bango pe bato basolo bango nge bapesaka bango basoda baya kosala ngai menace yango nasengi ke pardo batika mabele na ngai so lewa biso ni emonana te batika kimia babokola bana bango bien natala makambo mingi wala batende batika mabele na ngai président public pe otala likambo na ngai otata na bana otata na biso nyonso esika to ezali pesa to sika rezo ezali pesa rezo ya moto alwe eloko na kimia l'état de droit wa mutuna mwa muke mfumu yozo reconnaître que opesaki à l'époque de fin président Nabiso Mobutu 4 hectares. Est-ce que au côté ça qui ba document au le gouvernement à l'époque to ba gouvernement ou le cas baza bazoye ba situation to comment na tango wana makambo les akité moni aya senge eloko to ça le loko bo la bana école fumu na opesa eloko moko te loko sengi mutuka loko pesa mutuka na ndako no sala metele loko moko salama te ata moi Philippe Boezaki te so to ko na kati ba mwana ba bon de ba bonne ba abona ko clôture mango quand même que na rena o mana de ba bien limité bango na kati ba ko mele bandate ba ko mele bandate bango na kati pasa ni musala bango ba tika mabele na ngai ndio na sengi de yango na ba 4 hectares yango ya bango yango wana naza kuna te ke baki ama toucher mabele na ngai so bango ba so baki pa nkoko na ngai moko présent so ba so baki mabele so wa biso so basement nkoko na ngai shingaki Mobutu so baki mabele na tutika yango à l'aise ki pauvreté na ngai usala pa mabele ote mais so ba duaki yango bakata makolo pardon na sengi bakata makolo parce que ko yako tata ajo tana ajo la kama la 48 attention nyonso na beloko na ngai nyonso na eloko te bon koko na ngai ezate bon koko kana ka mutatini wa ka na ananze to na to la ndako mwana abala mobile na ye wana albi papa place olala te aji uti anga na ndako nini tala yato mo ba buki ndako na lala pona ni beloko ndeko ata mobeko zate na makili mobeko zate te Andeka de do sala makamona na bis babilo na sakom ba sala ngabe loko ande wona batika mabele na ngai paru na sengi bango paru batika mabele na sengi paru pona ko bondel bango te bisote loko go yawa kame ata yo president ko regretam kiso ngana otia kana tunda ko pena tiki kiswana bonga pena bisote to pem loba nini siko ko kai ko loba ya chef d'état surtout comme la conseil d'État pour avoir un bon walia soit comme tout mon canot de tinaki a jeté en haut na sens ni quand c'est un bon côté ngal mabele nanga la pela ko financer bon côté na mabele nanga et ngal ba question na financer mabele bongo et ngal ba ke na lu futo bango avocat bango na mbongo ngala na bonkoko nanga bango na mbongo ngala bonkoko nanga quand même parquet ko to wapi bakay ndal bango rando to comme le mona to ka mwango e ko be droit ya moto ba pesa moto so pa pesa mbongo droit moto ba pesa moto so pa pesa mbongo les abongo te yango mo kili do bongo sango mala mote tala président mutamba to bo mani ba to za bango yo ba walo ba boye or que yo sta oti yo ti état de droit
mais bango chiko ya zo luka bino ba luka ba réseau ba le président za mabe président za bo président za mabe te bino ba o yoti ti wala contrôler ka bango malam ba yeba ba tika basinga bongo na le kamusu na koloba. Je crois que na pasi na motema na ebite kozala na mbongo elingo lobake yondo simbi bomo ya bato nyonso la na ebite baimboka bomi pesa réponse mabele eza na badroit nango balobaka boye ntango ozokota na zamba ya moto fo pesa osenga droit ye kolo mabele azo réclamer depuis 1974 tokoloba te ke soki tozalaka soki mpe tozalaka mpe tete mais eza pasi mingi ya koyoka makambo papa mfumu papa mokolo azoloba da biloko oyo chef de l'état meke mpe kozwa nanu situation oyo otalango age oyo na ndimi te ke tata age akokosa na ndimi te bilamba oyo alati na bafardo mikumba waza nango na maboko akokai kokosa makambo mpo na mabele na kotanga bakombo te me boza wana boyebi bato bozomenase tata oyo bambongo na bino boluka moye boluka borfelina bosunga bochango en jete mpo na kointimide papa non toza na état de droit ezosenga nini bino moko botanga bafalanse ya milai botika tato libre bokota na tere ya tato te ye moko alobi ke soki bokontinue wana ekomi siko makambo ya bancetre alors bon comprendre que makambo ba centre eza ndeni nga bato na koloba te je crois que nazotambwisa micro FM TV pour te population ya koto ba meke mpe koloba nazanga mon côté mbote papa omoni lisusu na kitna kana mobutu yo nde adjoint ya mfumu toko bo naza conseiller na ye oyo azoloba eza ya solo ye aza mopaya te na mboka oyo abotami na mboka oyo azalaki kotambola na koko na ye menansi bazomenase ye kokanga ye mikolo nyonso na bana bakubu serie te eloko na ye moko akuma kokima kumu kolala epai ya mwana masasi ekuma kobeta wanete guerre kene mutuka bakabila ye na bato ya mawa ndenge basoda basala mutuka yango wana ndako asali wana biloko na ye nyonso na bakiti batumba yango elenge bongo eza te mbongo ezalaki na miso na ngai mbongo ekena basoda bapiya yango andeke azotina bato nesu mpo bayoko menase papa oyo tala mokola papa boyo bakanga ye babwaka ye na voiture ezalaki ya bana oyo moko afandaki awa te tata boyake nokanga président ya république tokoloba nini mokonzi ezali mokonzi ya biso nyonso tosuki yo nde ziola biso gara na esika oyo yo oza gara biso toza na mbongo te lelo na kongo ekumi te mpo olonga efo ozala na mbongo mama wana bloke dossier wana mpo na nini akumi complot na bato wana mfumu nde mokolo mabele azanga soko mama wana abimisi dossier wana te batina ata basudaka bayoko buma biso tokunda mfumu kana esika wana babukandaka na ye tala esika mfumu akomolala so mona mfumu akende olala na epai ya bokilo président ya république yo ozali talela biso likambo oyo wapi état de droit peuple d'abord olobaki yango oyo ebani na bamfumu te bafumu siko na plateau bakongo bazwa musala na bango bino bapaya boyo kodonda ozwa to po za ministre obotola eloko ya mutu nako soko bakati makolo te bapo oyo koyela bango toyebi te bazongisa mabele na ye bokoko ezali mobutu azalaki orespecte bokoko yo mpe président respecte bokoko tosukisi wana pa journaliste mbote mama mbote papa komo nani Chimène nani Chimène Mayo tokuti yo awa oza nani habitant to koma meka mpe koexplike biso fumu mongo Paul aza bokilo na ngai yo obala mwana na ye abala nde liloba nini okokai koloba par rapport à situation oyo s'est passé
citation ezoleka awa babi biso nyonso toza na droit na mboka o président Kaboli Mututi Rena baza eloko te pa fumu bazoyaka kutu kosala trafic de fiance président mboka boyaki trafic de fiance bango bazoya bakomisongo kibomango masase betaka bazoyela biso bajia bazosala biso balèvement na kati ya bazamba koyaka na bamenance moko boye donc bango baolinga biso sikoyo tosuka api fumu aovanda pa bokilo ezala te yango moni ke biso totelemi lelo biso nyonso totelemi bakoko fumu bana fumu toza ya kosilika Sakombi Pius Mwabilu est-ce que yo na mboka no bakosala oyo osala papa na mokolo bonga koli bongo trafic de fiance ezate liboso yaki o ndeko ya Fati muta sombi place ya mabelo bakokosa biso bongo bayeli biso Christian de Fati balandeli yango ba mettre avocat na biso akufa déjà balandeli yango me batindi basoda bayo sala mettre avocat enlèvement kaka Rena wana yango wana lelo na lobanga sikoyo na ndenge bayaka kosala bamakambo na bango wana babetaka baviolaka basi baboma déjà tokoma donc babetaka pena makasi tolala kuna bandaku te bakotaka na bandaku bayibi na bambongo basoda kibomango Mama Rose hôtel biso makambo bolobai trafic de fiance ezati donc to Mama Denis tala biso yo noza pour biso oza mama lokwa biso toko vivre na pasi te mboka o ezapeka ya yo donc tant que na mboka o to vivre na pasi to bela ka yo Mama Denis wa biso to voter ka mokonzi lokola yo pe to voter to kima bino te mais papa na poli voter ne mobali na ye to voter mobali na ye to voter toza mutu to voter te po papa déjà koli déjà siko lilobani okoloba par rapport ya bato bazwa ko menacer bino lilobani lokoka koloba pona ba Pius Mwabilu oza papa lokola biso tala papa wana to muso aza koko na yo eloko yo zo sala ba ya ko financer bambongo bino bolobi eza mabela leta place nino bino boya ko tika bambongo leta mabelo boteki songo bango nyonso ba pie bino 4 hectares bo ba tiango pe ba cour na bango ba ti ba borne na 4 hectares bino lelo bobengi ke mabela leta mbongo place ni boya ko tia mabela leta po biso pe to ape ba leta fumu ba za pe leta place nyonso basomba mabele bapesaka droit nini oyo yo Rena to ya ko pesa o biso to yebite o betela biso na lisolo po to yebi yango te lo nanga na lobango na papa mbote papa comment na masenga yo peka mwana fumu bon nga za mwana fumu te na mwasa fumu bon na oloba te siko liloba nyoko kwa bon liloba nga na ko lobesa boye to vanda na fumu mais ba lèvement eleke belé ndé ba menacer en tout cas na yoka mabe po banda to kuta na fumu ata 3 fois o ba lever ba ok na yebo ba lokene ko luka ko kende ko landela ti ba koza ba kotika ye mais bazo lever na eloko o ya yemoko o ya bakoko na bango pe ya mabele na bango tozomona mabele ata bambaka na bafumu baza na mekao bafumu baza ata ba chef de l'état mususu bazo soma mabele na maboko ya bafumu exemple ya Kabila zala etandi munene nza kingakati asombi yango na maboko ya fumu siko biso to comprendre te ya Rena to ebite sa ndenge nini fumu akabela ki ye to yene mutazaki profetel kambwana ya salaki kutu époque ana ezaki nde Mobutu akufi atika ta barchi moko te laksake fumu atekelaki mabele wana fumu azo reconnaître 4 hectares o apesaki Mobutu na 1974 on a match ya li na Forema. On a combat ya li na Forema en 1974. Ozomona. Po mboka mo basa nini batala. Mais 40 hectares, on va commander 4 hectares, on va bâtir 0 na ndenge na bango komi 40. On leba komi kwa ko monte ya fumu pasi fumu ko ma à l'aise na maladi ko kangaye ko kinotambu sa eba maladi bebis ko taba kasho azo bimana maladi neta ba auto lever tout abimina maladi azo lenga posto la kashwana akoka kyango tu abimina maladi libota ne sani mi ezi charge yango nazo senga mama Denise pardon mama bana na sengi pardon kota likambo oyo yo baki le peuple d'abord biso to bana Congo toko nyoka mana batu mo boto ko tungsaka biso pona biloko na biso moko en tout cas mama Denise kota likambo mama Rose yo za ministre ya justice kota likambo oyo ya kisungu na batu na ye ya Rena o baso ko kota tina etandi ya fumu na neka po boto na mabela fumu
Andeka jana oyebisa eloko mutu eloko ya mutu eza maboko na ye babotola yango na brutal toko kufa eza bakoko esila te bakoko ezali depuis na Mobutu bakoko bolandaka histoire ya Mobutu batikaki ye liboko na bandu ezalaki bakoko na plateau mpe awa bakoko ezali andeka kisungu botika mabele ya bato bosalelaka 4 hectares oyo bapesa bino botika fumu avanda apema bon mendielu kogo manuma soma ke manuma mfumu mo manuma mfumu ke manuma mfumu munde rena manuma nde ekumine manuma nde on kada manuma soma bungwe 4 hectares nde hectares bebe 40 bete nkimotini mata bioba chiobande ni mo kumbe kobo ni bana le barin kimbo ambule ye moka men kuine ashi manmande ngako ayo manmande nda so badwande babu mutolo kate tarende akamo clotirende manma mfumu ashi ma denisi indiel ka yo yini ni mo kumbe kobo wonna bobo so ba menase ambule shu yowe mendi enjima denisi le wi soli lenkara manma so ma mbangu ma yubanga mana le yuan kabi yulambule yowe ndiel kaka yo yini ni mukumba ni bana le iyan na mukumba na bana toko kende wapi atika ndi mabele na biso eloko na senginde yangwana kombo na ngai Freddy. Freddy to kutio awa na mabele na bino situation nizo se passé koto tozana dossier problème ya mabele tozana dossier andeka na kisungu bangonde bazo menase biso na mabele na biso na sakombi bazo menase biso mabele na biso to reconnaître koko atekelaka apesaka Mobutu 4 hectares po asa bitumba ya lina na foremba na 74 mais ekomi 4 hectares ekomi 40 hectares babakisi 0 moko ekomi 40 hectares eloko na loba batika mbeso sute bokoko esanini ekosala tokobomwana bonenga bokoko do balekeli bino na mayele balingi baleka so na mayele me bakokaka te donc bino bozo reconnaître que bango basombaki yango te bino bozo reconnaître 4 hectares oyo koko na bino apesaka Mobutu na 74 po komba ya allié pour remane les kana c'est ça ngo bo reconnaître ouais ça bongo vraiment 4 hectares oyo koko apesaka Mobutu pour ali la komba alina pour remane esili bateka ngope bateka terewa bateka ngope afesa mbongo na lete bateka ngo bango balia mbongo baza escroc ngo bango ndesko bazwa sko koluka baboto la sko oyo ya bino bazo linga baya na terrain baboto ya biso basa so mafia ninga terrain so terrain na biso ce que bosengi no eza sikoni n'est pas chef de l'état la ministre de la justice na osenga hotel ya chef de l'état za no droit de droit za kamba droit tala so kambu oyo tsasu maboko chef de l'état za mabina biso la koko ce que bo pratiquer bokoko eza maboko za mbakuti wana banzo bo tinda tout ya solo ya ngwana vraiment na sepeli à toi mbote papa komona ngai mura mbilinga ko ba chef mongo pole mura ya mais asomo na lingi na yeba bango bazwa ko zabiso mabele bayeba ke avant bazo mabele fu bakuta na chef baso na chef bango bazoya ko zabiso mabele bazwa ko yiba biso mabele bango bakutana na ye bapesa ye lokote ya solo bapesa ye lokote ngai ndeko ka mongo pole ngai mura mbilinga mutawata ko likambo na lingi na loba kai loko moko bango loko bazwa ko luka awa bayeba ke boko pesalaka sur bazozo mabele na desordre bakokufa bayana ba pasteur na bango asa ba prière ba prière te boko pesalaka ngavuka kolamuka akoko na biso bakolamuka koko na biso oyo mongo pole bakoko ne bakosala baya to solo na ndenge ya kimia so bazo na ndenge ya desordre bakokufa bozo reconnaître que bazo escroquer bino ba escroquer biso mabele ngai sera Mobutu chef coutumier ezalaka nani topesa bango mabele eza 2 hectares Mobutu atonga oyo toyebi bango te toyebaka Mobutu biso toyebi bango te lilobani okokoya koloba kasi oyo ngai koya koloba batika mabele na biso so bakotie koya awa bakokufa bango balingi kaka baboka biso na mbele oyo oza koutilize main d'œuvre monani komona nga mona makani
aux années loko akobakisa par rapport à la situation où s'est passé côté. Oui, naza loko akobakisa po tala mutuka oyo eza afumu. Afumu ba ya ba soda ba longola moteur nyonso ba longola moteur ba longola yango ba keteka yango ba pine nyonso ba tobola yango ba soda après ba bengani biso ba na fumu ba kanyu fumu ba kenaye après ba bengani biso ba ye ba beti na basi na biso ba beti na ndenga mabe pe ba tumina drapeau tele sika ba tuma drapeau yango atumbi drapeau mboka drapeau ba tumbi yango wanani ba tumbi drapeau so bongo ba zangana ba déchira la sabino ndenge ba drapeau sika ba soda wana o atinda bango andeka ikitna kisungu na sakom bango ba bibo ko tumba wana mfumu na mboka azate alors ba salma makambo wana eza beto papa sepelité donc azama la l'aise na minute oyo tozona la te do makambo nyoto eza pese passe na songo nde na mboka kinere bango de songo azotinda bango ke tala bango wana na ndako bana mfumu basala po mabele eza mfumu te do poste na biso bazo saka mabele mfumu ndako ne ko babuka. Ça fait combien de temps ba makambo ni salamaki? Bon, ça fait après un mois. Oh batumbi drapeau. Oh batumbi drapeau. Pourquoi Fati Beto? Kaka ne pourquoi Fati Beto batumbi ka mikolo yo. Ba ye batumbi na clôture mfumu bandala la ngoko nezo mwana. Batumbi eloko moko ezate ba ye mutuka na ye bataki moto eziki bieto ba longoli moteur ba kete kango na ba soda gère o ba fanda kuna na rena. Ah na ntena rena. Tinde ba sali bongo na ba koti na ndaku ba yibi mbonga mfumu $6,000. 6500 bazwi yango ne bazwi yango albabi biso toza kuna te ba bengana bana mfumu na bandako ba foué biloko nyonso tout masase betami awa do de 18h ti 20h ba gère ba buki tuana bazonga sama bele mfumu ezonga tala mutuka boy azwa mbongo wapi azoteka te tala mutuka bazwi moteur na ya azotambola nango ba bebisi biloko papa mokola bongo etse papa boza wapi bozo tala biso boy ozomona na mutakozo mtango salimye mfumu abatika mabele na ye batika do ezande kisungu nde promoteur ya makambo kisungu na ndeka na sakombi basala makambo yoko mfumu akipete mfumu pa boy makambo na kama mabele na ye okufa na mabele na ye batona baza ba kongolo zotamba baza ba kongole baza kupenda baza awa pe musuba baza awa centre ville musuba baza ana kinkole alors faisala makambo yo mokonjitala makambo yo nde to mona awa kana mboka antenne bango pona ni biloka boy na aja papa mfuma koma aji bongo do baza na posa to perdre papa kufa soit biso to perdre biloko nyonso ya na posa kaka azolo bango butu mo pesa na bakoko na ye bazong sama bele na ye kisungu na ndeka no omusona batika mabele na ye so ibongo te bakokufa na bakoko nde baalo babongo alo batika mabele ya mfumu nde azla kimia ye mukateka ndenge alingi alo ya lingi lisusu makambo na te ye azonga na kata mbone bango bantene ndako alola komolela ndako abana mfuma komiko bata mako kola na besika ngo ekozela te me clôture bacha moto drapeau eziki ko likamba drapeau papa mboka likambo ni drapeau koma iloko pamba soda ba gère na yo bazo tumba baza aw na renda bango nyonso bazali baza 4 bazo tumba ko la drapeau iko sama kama hymne national na biso ndeni bakosala babe soda sala bongo même ta kanda ngo bazo tala bango ale donc l'état to regretter minga mo to tuwa komi to kodi na bokoko wako kufa akufa wako sala basala boy to za suna makambo suna te kama l'état to nango le sute ko to lembi ba biro bonto loguti ba biro ko to kuti na papa mbongo Paul alembi yemo ka lembi na aja za nango to boy makambo na to na bokoko mbote papa liloba ko baki sezali ala za pa liloba mona ko bakisa lobakasi liloba ko bakisa la ngana bakisa kaka ekolo andeka kisungu surtout andeka komi président yaka komi président boka akomi président pour côté ya Congo nga ebika fachi te andeka komi président pour inda komo temele kama bela bato akomi na droit ya ko ekete kama bela to ko leba $6,000 bato sur le terrain terrain mobimba awa andeka lepe na mbongo asali asa ba mort kene likolo awa komi ko leba mbongo moko ma sécurité ndeke mabelango ka ya ye mais pour na ngai etaki ko ka chef coutumier o koko na ko imokola yebisa ngai ayebike o ya pesa mutu ya 4 hectares o ya pesa mobutu o bayokana mobutu apesa ni mbongo apesa ni eloko apesa ka ba droit coutumier apesa 4 hectares mais lelo ya ndeka ko imokonzi akomne na mbongo yenda komo finisse ba mbongo na ye akomne yende président akomne na droit ya ko boto ni mabela bato boto ni mabela bato tout pe mabela zo boto la isa ko ba ya rena ya l'état mais ya komi ko ya ko tekango abalo teka mabele bato to ateka sisi tout mabele mais moi moki on a ko bakisa ko les nzambi après l'état beaucoup ko pesa ezali andeka ko ya mipesi mapeka mata on la ko lobaki akota na mabele a continuer ko teka ngai etake chef koko a chef coutumier na droit na mboko na ba koko na kati basimitsena kina kolela matuere Antoine Ndeni matuere za koko na biso
place bamfuma kalakalo bakufwa ancêtre bango bakufwa songo nake na leli ande akobula baoyi te akotelemela bango te aya kokontinue kosala oyo yamona osala akontinue na ye mais akotika bana ye bato mosusu bakotiela kobokola ye bana akotika bana ye tokokende su na leta te tokokende su na bukoko akende partout mais aleki bakoko te ezala songo moto bango batiki na rena na bajie bakomi otika koko longa lelo akomi ofutela akomi kotelengana bakotisele bajie babuki ndako ya koko bazwi camion na ye bateki bamotere kotobola bapine bayibi mbongo $500 bazwi na drapeau Congo oloba boye te zela malembe basali nini lelo kutu yango na pasi na drapeau Congo etake soda ozapela drapeau Congo tumbi yango moto na ide nini otumbeli drapeau Congo neni moto mpe ozwi na camion okuti ya motu ozwi bakilo oyibi montere oske mwa bepreuve ezali oyo batumbeli drapeau naza bepreuve so bilalakisa na kokepe na apena kobimisa yango mpo moni bazoyelanga bawalakisa bepreuve batumbi drapeau Congo ya solo makambo ozolo ya solo naza pena vredi na olobango ya normal drapeau Congo etumbami awa bato bapanza na mboka tokima biso tu fami moko te vana na kati ya mboka na baje na mboka na tu kopanza na bajia masasi babeta lekilanga moko chance balera te kote na sama polo mais le miso na miso tokunda ye kote na biso bajia awa babeta biso basala nyonso to baseusala drapeau Congo yango bepreuve ya drapeau Congo batumba drapeau Congo mpe bakuti etelemi na nzete boye bango bakitisi bazwi moto batumbi yango bangaro babeta tu babuki mais mingi aloba eza te andeka akontinue kaka makambo na ye ngai mpe na koko na ngai atembela bukoko na ngai aya aotika bana ye. Je crois que chef de l'état ya koloba kutu ebele eza te yango oyo drapeau ya mboka drapeau ya mboka nayebi te andeka wana aza rwandais aza burundais aza nani M23 je ne sais pas nayebi te drapeau ya mboka yango oyo andeka atindi basoldat batumbi yango. Mon général chef d'état-major landela nanu bato batumbi drapeau ya mboka parce que mibeko tango bakenda koloba basalaka bakataka ndai liboso ya mboka ya drapeau ya mboka nayebi te bino moko bolanda bozomona preuve yango drapeau ya mboka batumbi ya kolobeza te tokiti mitu micro FM TV bayimboka koto baloba je crois que bolandi baye mboka ya kotoyo mfumu boyoki elolenga lobi ba petit fils en fumu bana mfumu mwasi en fumu balobi population balobi ngaya batu te meloko esalinga pasi mabele ya batu biso toyebi tant tozokola bapeselaka yango droit mais baya pomba moko boye bakoya teka mbala moko babotolaka mabele ya batu eza pasi mpe ya mibale eza nini baindividu te me batoyo bakata ndai liboso ya dalapo batumbi yango. Je crois que ministre à défense meke mpe kotala na situation oyo ministre à justice meke mpe kotala na situation ope bato bazo vivre koto baza bato boyoki bino moko bakolo mabele balobeli yango ngai te bango nde balobi tokende wapi un individu aye azwi groupe ya bato akotisi na kati esika moko basali ba action ya pasi pe mawa état de droit yango oyo ofaci beto alobaki état de droit yango oyo otumba na drapeau. Merci mingi na maître Billy Maloua mon boss à moi nazala nga mogote nazala na rit hein mama na biso rit o na respectera mingi na pitchen le grand caméraman hein l'état est là quoi o balobara l'état est là